Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu yozanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Fin. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu as côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Peuple congolais, peuple Tchangou, Binomo Bousko Mona Ndenge Toye, ah, le lopo na matanga ya petit nabiso bourreau, comme d'habitude, toujours, Panza Sango Congo, Azanga Gate. Et dire l'image, tout d'abord merci à trop Nengo Yé pour accompagner petit frère Nayo, petit Nabiso Bouro, Nenga Outkotik Abiso Awa. Nous profité de l'occasion, nous avons sa peuple à Tchangou. Surtout pour Tchangou, c'est numéro 1 à Katia Congo. Erreur et belé peuple congolais, peuple à Tchangou, où est comme il y a des savants. Tant que toi enseignes ce que le peuple n'a normal et logique. Pourtant, on a raisonné de logique. Vie peut changer. Bon, le bagali sous-souté que son âme repose en paix. L'âme ne se repose point. Le peuple congolais a insisté. L'âme ne se repose point. Oh, que son âme repose en paix. Makamouane est là depuis 1600. Au 17e siècle. Je vous présente mes condoléances. Donc, que son âme repose en paix. Bon, comment on le souhaite, bon, on souhaite. Bon, bateau, français. Donc, français, c'est une langue étrangère. Si on t'a corrigé, Sengaye, merci, c'est pas la peine au fingaye. Et ça pour le développement du Congo, tous ont sa instruction au Congo n'a bien. Que son âme repose en paix n'existe point dans la langue française et c'est là qu'il est passé. Donc bana Tchangou, merci à trop. N'engi batu ebele baye ebele awa pona matanga ya ndeko na biso, beki na biso petit bourreau. Donc le logo biso ça là mais exceptionnellement, parce que vous êtes là pona ina ya là. Dès que la biso au tout tika lelo toujours beaucoup de au là et dire image après ça biso basango ya bien pour la carte ya Congo pe la communauté ngalophone la pese ba tout monde au ba ebingai ko tout marché là pe au va continuer toujours au là et pour l'image pour s'abonner pour se ramasser ya bien pour la lelo tiki bino jira osal comment le kama olobao non na kana sufika ni matanga teta faire la sacrifice age pour partir la famille quoi. Tu te continuer famille ensemble donc les ensemble on va un petit belé ça va les belé plaisir à toi une image toujours courage donc check à la prochaine bana Tchangou toujours numéro 1 Bala Simale bye continuez de suivre Edino Image bye encore une fois Edino Image merci pour l'occasion bien que moi recule n'est quand même une occasion oh vraiment thème qui ça l'occasion moi n'est pas que le Saka il faut qu'on en parle je préfère pour poser une image je n'ai pas choisi de le faire en plus donc voilà une compétition avec la grande famille en titre de rappel tous en matanga ya Patrick Ngola ou Abouro donc tout dit qu'on enterré dans le cimetière à Pantin ah parce que tous en la salle Villeneuve la Garenne et c'est tout dans la famille pour la famille thème Zaki Mutabatu Babatu nous sommes l'année de Tokoro c'est là en passant je vois une personne au Tokoro et que tout le monde connaît. Je suis du Créno Bayaka. Bayaya, grand frère, Pesabisoguna Makamon, Kane, on a surtout le plan dans ton côté. Bonjour, Yadi, José du Créno. Bonjour, Vini. Bonne santé. Là, bien. Vraiment Kala. Ouais, ça va, Nazali, Kimiara Kabon. Zara n'a pas ça, on a monté ma photo condamné. On va aller là, vraiment, Zara passe. Moninga na lobaga, tu peux faire un moko. Tout est barré au Nzambe. Ma querelle, ma pas maison on a tina moti. Oui, le Nzambe, ça t'est quoi. On les a pas sur la chaîne, on va pas kufara. Tu as beaucoup moko, tu as ma parent, tu as biso moko. Yango il aura bien Zara faux à bolingo les camis entre biso. Mais à parler de bolingo la moni, presque toute la communauté
Gilloise a régné dans ces lieux. Tout ça. Je ne sais pas, sur les structures, ce cause a vraiment tant tout ça, et belé awa. Moi, structure, tout le monde quand c'est mon cause, tu parce que tu as bien l'occasion de profiter de la fête, la matanga, tu profites pour tout se réunir. Vraiment, structure, ça l'a déjà ou bien, tu connais tout ça, moi, structure, pour Gilly, ils ont identité. Ils ont identité dans ma kawa. Et c'est pas l'occasion de te profiter, Gilly, ils ont identité. Moi, structure, ça l'a été pour te venir te cause à papa, ma cambo. Non, mais naïbi que dans Gilly, ils ont quartier, ma quartier. Ma quartier, bah, maman m'a dit, bango. Mais sinon, si vous êtes sûr que l'eau est en Gilles, mais ça va bien. Effectivement, moi je ne parle pas des quartiers, parce que les quartiers, les alliés, les quartiers, dans ma solo, mais ce que ça, les lots. Tout ça, l'eau a boué. Et ça va bien. Les lots, on a vu que ça, l'eau au mois de septembre. Et après, on a un tchango mobimba. Et ça, non seulement on a dit, mais on a pas un tchango mobimba. Et ça va bien. À partir de là, on a une idée. Tout ça, l'eau au mois, tout le monde a sérieux. Tu retiens, on va combler l'eau. Pourquoi pas? Et ça va bien, mais pour l'instant, ils ont été. Ils ont un quartier, ils ont un structure, ils ont un musique. Mais maintenant, il y a des mots, il y a des questions, j'en profite de l'occasion et d'une image pour passer le message. Gilly, c'est une institution là, le Blanc Bongo. Gilly, c'est une forte commune, c'est une forte organisation. Donc, tout coûte tout ça et ça bien et ça bien na ba quartier na bi ke za la ngoma to profiter ça mo ça va bien donc to bengana ba Chandri Dondasi ba Rolex Kongi Dadi Mabundu ba dada la reine et c'est que vous êtes tous sangana biso na dada na reine to sangana tout ça et ça la bien en tout cas merci encore une fois et pour le message pour la famille ouais il y a de konabiso auto kufa. La famille Kika, la famille Mungala, la famille Nsanga, un message particulier qu'on a lancé par rapport à la disparition de l'Olopso, Patrick Wabo. Oui, ils ont passé pour la famille, on a présenté qu'on connaisse la famille Mobimba. Il faut que ça soit qui m'y en a vu qu'ils ont passé pour la bango, qu'on perd de moutou. C'est pas la famille quoi. C'est pas en tout cas, tu regrettes Massa. Toi, tu as un souci, moi, il y a ma casse, il y a aussi un parce que Massa, tu as un tongo, midi pourquoi. Donc, les amants, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, les amants, on a autour le début, on a bandeli. Vraiment à l'Andarabatu. Tous à l'Azaranaye, tous à l'Andarabatu, awa. Mais le lot, il est là. Nature, c'est un qui les 5 carbons. Repose un peu, mon frère. Repose un peu à Patrick. On est ensemble, tu n'as jamais robot Sanayo. Bandeko Bele, Baza, il est là. Vraiment, passe. Si tout le monde va dire qu'il y a des bagarreurs. Badadan Semi, Bawuti Moussika Naren, Badadi Mabundu, Rolex Kongi. Donc, une grande communauté, une grande majorité de la grande famille Anjili Baza a pour te plaire. Repose un peu. Babola Mounozo Ganga, Yomo Sanksi Bate Bele Bele Boué. Zamba Souman Zamba Yambo Sukozali. Encore une fois, il dit une image, merci. Nandero Simsinga Micro Nayo. Il y a Panda Sangoya Congo. Donc, un plaisir surtout pour plaire mon vieux. Façon à la colle de la vieux, Yango. Il donne une image, monsieur le président des lions de la presse. La structure a bon, l'association bon, ça l'a bien, surtout pour la presse, pour te presse, qui est le encore une fois, président Edino, monsieur le président, félicitations et belé donc Lion, Lionceau. Vous avez si ma président le propos qui est le bosso et ça l'a bien, presse c'est ça l'institution pour toi qui est le bosso. Encore une fois, monsieur le président, félicitations, encadré, Bandekobia et ça l'a bien. Merci Dieu. Nogolando follow baloba moko pona leki na ye ndenga sili kotika biso. Nogolando. Vraiment merci vraiment na parole. Moni oyo lelo tozana yetu. Vraiment c'est un frère. A moi na chango en plus biso na chango to koli na solidarité hein. Toyebani bolingo toyebani biso nyonso. Vraiment aza mutu moko katiko zala jamais na problème na mutu. Sika kei vraiment nzambe azala na ye. Vraiment na sepeli na bato nyoso balandi biso otokunda ndeko ensemble vraiment merci à tout. Moni maweleki mingi moyeto loba mingi bedeza te. O ezangi baninga msuba bakisa ba compléter. Tozapena ido tout ça. Ablo moment le moment est vraiment ma trop donc rien à dire quand nous l'on lobi quoi. Donc rien à dire. Baloba trop so mtakufi akomi tumaramu. Mais pour la massa donc tu es bien depuis Banjili wana donc il a évité. Si avant bien ma poto, bah témoignage il y a bien quoi. Mais que son âme repose en paix donc il commence à déjà sauter. Njili franchement bolingo, to laxi bolingo entre biso
au mukili pende aller donc vraiment ça lit bien pour nous rouler là de on a biso quoi vraiment merci à tous njili ko des ala soute ezala changunde njili ezala kate po toza soudé toza uni to collabo parci wana kuna ke alali kuna le kuna sali boye likambo zali to landani on est uni alors bientôt pe vraiment marqué toza na tango matanga mais na ko sala moins loko moko moi flash moi muke bientôt na mois de novembre festival chango ezali poto sangana biso nyonso bana chango ezaka vraiment to pena mire ya undu wa to pena mire ya undu ser na mire ya undu yeyo apesa moyen mo pona famille na nenga douleur ba bulisi ndo na bango njili bomoko eleki vraiment en tout cas plaisir à toi na ne senga chango pardon chango mes condoléances na famille ya Patrick ah tu es juste poto kunda Patrick. Vraiment, comment on a beau ça la bien. Pour ça, tu kenda kaka. Maweza ave Waburo, Patrick Waburo Mungala, grand frère Masana Yannick Mungala. Tout ça, tout kabula mawa, Ekweli, le pesa biso, le pesa boye donc. Et Lindala là quoi. On est en famille. La chambre de Nasiawa. Les Katolobaki vraiment to kabula mawa, balobi changwandei. Zumana bagi Roger Bazawa. En direct de Luanda, il y a Kanika Gazonga Kanaye, vraiment avec les Landais Konaye, n'habité Liloba Guy Roger Lilobani Roloba la famille, et puis na bateau Balandi Biso, na matanga oyo. Na souhaité ka ba mes condoléances kaka courage liweza nzela na biso nyonso. Bon vraiment na CP na kei famille pe yambi batutu ba yeba na njili bana chango. Tozana bato akala awa basé le nyunguta donc ba Claude Viti wana kei donc tozana mo bato belé awa vraiment merci à trop na bato tout baza awa wa bon mingi na lo ba vraiment ezate mais so botali bilili bo moni monika bato bo comprendre na que non Patrick azaki muta bato et puis famille na ye eza ya bato to kaboli mawa na esengo na dernière minute c'est vraiment vrai to yanga na wa koloba mais na minute naza na poto awa na vandi na sumwata na zonga solo wanda sikote. OK. Toujours quand tu es minokaka, to le lara Patrick a sangisi mokili bala liboso na mona bato éparpillé boye. Vraiment Alaxi Kazaki mutabolingo. Merci Yaya, moi message na famille na baine so balandi biso na esika o. Ouais, dès tout ça boye, ça passe yamawa. C'est la famille quoi. Ngaso na mwana esika yo, ya changu. À part Tchangou, sa femme n'a pas eu, ou à coucher là, la femme n'a pas eu. Donc déjà vous avez passé quoi. Tout d'abord en Zambie, Tara, en pleine forme, à plein âge. Donc il a piqué la piste à coucher, mais Maratou. Et toi, en Zambie, il y a déjà passé. Maratou, donc il a passé. Mozate. Il y a un monde tout Tchangou, il y a des donc tout le monde, la Patrick, à Mouta sur l'Arabien, à sur la bien. Donc en tout cas, Zambie là. Donc Kito. Ok, Adrien qui est là. Ndeto zawa ezaka pona mawa pona petit Patrick donc c'est mon petit au monika ke sumta kufi donc faut ya ko mona na quoi donc to peut-être dernier match na quoi donc on a biso moi le lobeati toyeka okabula mawa na akufi aza famille aza ndeko yango toyeka okabula mawa na famille bazolela po bible bitolela na ba o baolela yango peka toyeka kabula mawa merci. Eloko ngana bakisa na sepeli na bolingo oyo ya biso neto kutani na ba oya njili na ba oya banjili te en tout cas esa biso malgré ça mawa mais esa li plaisir makasi toza na boyokani eloko ndena ngana bakisa ka ya wana tana minga olela te parce que njili azolela tolela na ba o bazolela quoi. Njila kweli njila zolela za minga koloba te na se remercier ka njili ndenge tozaba na bolingo to soutenir ndeko na so Patrick en tout cas na sepeli mingi na minga koloba te que son âme repose en paix merci. Oh il dit une image donc amoni yane ya kala ya tongo akoki kotika ngate yango no moni dit une image abenga côté to solola na loba wayoka ngai ayokanga kala ba na sepeli makasi. Mais ma trop na to bungisi na mutu munene Patrick mwana mutu no sayebi mwana kisasa mwana poto bana Luanda ba yebi Patrick
waburo donc eza mawa yango no moni donc tosangi kutu malo wana ezalaki kulutu Magela namoni pe Blaise en direct de Dijon aye ko kabula mawa na famille ya papa na biso dosili ko bungisa Blaise moi liloba ali liloba ezaka ya pasi quoi donc pasi vraiment parce que oyo aza ndeko yaya donc kokutana bamboka yango toyaki mpo tolukaluka toyeba ndenge nini ya kosunga mais tozokufaka na bambulu eza pasi mais toloba nini que son âme repose en paix vraiment mon préso on te soutient on est toujours là quoi donc que ton âme repose en paix nzambe azwa molimo na yo bisika ozali yoka na kimia voilà merci nde nayebisa bino kaka mabebe oyo azalaka na exotique na Aubervilliers mabebe oyo asangisa bato ebele Patrick oyo akufi mowei azalaki mpe koya pa na ye ayaki komela pa na ye kolia mpe pa na ye alors mabebe kozanga leki no Patrick esali ndeni kozanga leki na ngai Patrick mpe bokilo na ngai Patrick esali ngai pasi mingi po Patrick ye azalaki échafaudaire monene bato poni bakolela kuna na magasin bakolela o mama Patrick akei yango nde touti kotika ye na cimetière toye na mwa sale awa tokabola mwa liloba yango kaka na kosenga nzoto na ye mpe malamu mpe biso mpe totikala malamu nyonso kaka yango wana eloko babakisi eza te mawa kaka mawa tozangi Patrick quoi pas d'accueil bon eloko oloba vuma eza te merci bon nzambe apesaki nzambe azwi vraiment eza vraiment mawa na mokolo lelo tozangi Patrick akei vraiment atiki bana mibale merci Babi, oh toi là oncle Bazin, moi liloba, n'anding aussi comme ça petit frère now. Merci toi Edine on a parole. Omonika sangano ebimi sangani awa biso sangani pona Patrick Waburo Mungala. Donc eloko na olbaka que son âme repose à paix eza nzela ya mutu nyonso. Mais liwatango yaka to souhaita ngote me yaka kaka. Et toucher biso trop na mutema mais toi likamba koloba te. Ya mokano nzambe. Donc tosangani awa eloko na sepeli ke bolingo ezali quoi bolingo penda elakisi bolingo po Patrick azalaki mutu ya bato azalaki garçon moko très bien respect yango pe monika ndenge bato babimi tobimi ebele awa tosangani ka mpona bolingo ya Patrick bon que son âme repose à paix. Sangwa Congo Mantimba vraiment à perdre ndeko na ye ya motuya a perdre venant ndeko na ya motuya so bomo na bato batondi ebele boye eza pona kozanga Patrick na bomo na biso Mantimba vraiment moi lilobaka ya muke na famille nazo baté so na banda na wapi mais na kumisi na Nzambe parce que wazar ezate nyose za na mabongisa ya Nzambe vraiment passe na motema. Mais moment oyo nde mutu ezolakisa ke conscience fo esala toyeba ke toza bapelerin na mokili oyo lelo eza ya ndeko mais lobi toyebi te eza bongo mais vraiment tokangama mingi na Nzambe po ye nde mutu aza fin. Merci eza mokolo moko ya pasi na motema tolandi bandeko na biso oyo bauti famille oyo bauti koperdre mwana na bango. En tout cas, tu es pour te soutenir bango, tu as bango elongo,
biso nyonso nde tozali bino mo bomoni bato nde bayebele seke azaki mutu moko ya mote ya malamu en tout cas nyonso eza ya mabongisi ya Nzambe. Nayebi Patrick, nayebi ye, nayebi mwasi na ye na mama bana na ye. Nayebi un peu Patrick bien. Et à passe de to kotika ye liwe sanza na biso nyonso. Tant muta kufaka na la fin to melaka to sepelaka. To bosa na ke biso nyonso sanza na biso. Eloko moko eza kaka yeba Nzambe pe zala muté ya malamu. Oyeba Nzambe c'est bien bon. Mais zala pe muté ma malamu. Pour loko leki wana yate. Tout le monde dit que je suis la fin de Dieu. Mais tout le monde c'est pas la fin de Dieu hein. Nzambe ta la biso na 4. Patrick Mkone Koki to enterré accueilli c'est bien bon. To luka pe chemin na biso za malamu po mukolango pe batu ba ya nombre boye. Panza sango ya Congo toujours na biso binoka lelo to lela Patrick lelo Patrick atiki biso bozo mona mokili ndenge tondia wa vraiment ya koloba kutu te. Alors papa na biso moi message à mokie kaka po vraiment pas si kaka. Merci. En tout cas merci bien mon frère, en tout cas je suis désolé quoi. Patrick yayo angoyo waburo la pesio. Ok, mais vite tu as tant mukili. Nika le lio, parce que prière à Paris. Et dans ça contre les guerriers, Fuma Poutou. En tout cas, Dieu a tchapé c'est oyo yalingi. Merci bien. Tant mukili. La katika bongo. Panza sango ya Congo ndene bisa bino kaka rife malenga parigo ayeko kabula mawa na bandeko ya bandeko na ya Tchangu. Vraiment Parigo, on ne parie pas à Paris. Vraiment, tu es colobé la peine forme et le mais tu es collé là. Parce que si tu es mingi forme, tu es colobé 6G. Mais tu es la mingi il y a un déconnement Patrick. Et ça, Lyon Nengeni est que Parigo, moi, na Tchangwa solo. Et dis nos images, tu es à Pona Sangwa Mawa. Il y a moi, na na biso, Nzamba Bengisi Akei quoi. Mais son âme se repose en paix. Biso nyo sotoro kende. Yango bobo sana Nzambe te. Yango ngana ibisa rabino. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Vous comprenez? Ici c'est Paris. Ici chez nous quoi. On ne parie jamais dans Paris. Ligne rouge. Les divisions. On t'appelle division quoi. Ouais. Et dis nos images. Je passe Père Céleste. On est carapiti. On est carapiti. On ne parie jamais dans Paris. On ne parie jamais dans Paris, on est ensemble ici. On est venu voir notre frère, mais son âme se repose en paix. Ciao. Et dis nos images. Merci Rifé Malenga Parigo, Flori, les Bogas, Azana Biso Longo, Niken Subaya, Kazana Biso, Kanta Yalala, Feroz Pinto, Vero Mangoy, Filens Mangoy, Bazana Biso. Alors, Yemogope, Breken Bayaka, Zana Biso, et Tania Bayaka. Maman la bango pazana biso longo. Alors, Vero Mangoy, lelo penda toende okabula mawa. Toenda biso makambo la saba DGT, kane mawa. Oloba nini pona famille ekufeli. Famille ekufeli oloba la maoni nini? Pour ça mawa sud de cœur avec Élysée maman bana, azana bana na ye à perdre mobile na ye. Vraiment courage, mes condoléances. Nzambe apesa kimia hazo makasa roboko la bana soki to ye lelo yebisa medezaka mukolongula lia bana nae soki biso to tiki musala to ye a po to yebike oya ke ya zaki ya biso to lia kina ye to mela kina ye pratique balobi mutu na biso ya tongo yango lelo to ye ko rendre hommage tozo pesa ka courage na mwasi na bana hazo makasa roboko la bana ho be to ko lo ba vraiment très important yango wana. Les Arandais toya ko bi Paris eza Paris capitale ya masolo yango to ko ya bongo te photo na ndinga masolo donc asi o comprendre dino image yo za na panza sangwa Congo po yo panzaka oya ko boya vedia sambo kina na Paris to za kana dino image moto a panzaka masolo mais ko bossa na telobi to na beau marché ouverture à beau marché chaud yo faut ça na ozwa image au mona ba nikesi ba yaka bato ba bi équilibre po ba bi Paris ndenge zana ba bi équilibre c'est équilibre okweya équilibre ce qui Paris c'est équilibre était tout refait le okweya ba touriste ba royate et peut-être tout refait une côte mbongo belé. Alors il faut équilibre ça là. Équilibre ça là. Équilibre ne makambu. Ba bien équilibre ne makambu. Ba bien équilibre ne makambu. Pour ceux qui attaquent gouvernement, équilibre ça te gouvernement quoi ya. Balobi masolo oyo mutabanango yeyo. Omondi hein.
Mukolo masolo yeyo. Mutu na mutu. Ne babi panza sango ya Congo. Babi image. Totika pesa pole pole cher. Agrenye na para. Masolo na ye. Ouais, on a bandango. Babi yo to ba makambo. On a bandati, mais babi ba yibi. Mais a connaît pas, ba yibi, mukolo de logis c'est moi, pas plus na ba feti, na matanga na ba salle c'est moi. Donc sans polémique, il y a un normal, bah fait balandi de logis na ngai, et ça les ngabé c'est un plaisir à trop. On a lango fort, une image, pas ça ngwa Congo. L'autre matanga yo monika ba noir et betami. Donc voilà quoi, tolé là mais na mochino, na pas plus mochino, donc voilà quoi. J'ai bien. Pendant ça ngwa Congo, une image. Balobi Karande Tolobaki, pendant ça ngwa Congo toujours James Mabiala. Bato basali ba organisation oyo eza ba James Mabiala ba Malou vraiment baza ebele o na ko sesi ba komo na bango zaka James Mabiala na bande ko mususu aza accompagné na ba Feroz Pinto pena molongani na ye o atika ka eta zakani tango nyoso vraiment James Mabiala kozanga ndeko na yo esali ondeni. Je manque même des mots quoi, je manque des mots parce que Patrick c'est mon frère quoi, c'est mon frère donc si on a la Patrick Banda dans un pays donc je manque même des mots ça donc c'est triste quoi, c'est triste Talaraga Jena Kendeboye donc ça fait mal au cœur quoi donc n'a mingité maintenant on a toujours la famille, on est ensemble avec la famille après voilà quoi. Merci. Merci Feroz Pinto, le japonais Feroz Pinto. Moi liloba, lelo to la mawa. Lelo to la mawa. Toye kolela. Toye kolela nde Feroz Pinto toye kolela. Kozanga ndeko no Patrick esalondeni. Toye kolela ndeko na biso Patrick alaki mwana malamu. Omoni pona okende lola. Yango de chemete. Fozaka mutema malamu. Neti ba biso ba oyo, neti ba Nikesi Bayaka, neti ba Vero Mangoi, neti ba Jitel Pinto, neti ba James Mabiala. Soko za noka mutema malamu, za mutema malamu neti ba Edino image. Wana ba chanja ngote. Veut dire toleli Patrick, mais toi on a choisi to cause donc c'est sous na vite. Il fit notre frère à nous. Donc voilà quoi. Nenga ke inzamba azala na ye, donc voilà, tozana ba reggae. Mais autrement, Patrick a bien à Moutounioso. C'est un Gilois comme tous les Gilois. Voilà quoi. Et donc, on a vraiment Azamoli Monaye, Sika Zali, Kimé Zalanaye. Donc voilà. Biso Batuto Tikali. Patrick a d'ailleurs, mais ce qu'on vient Pamba na Linga le rappelle logo, on a habité. Bon emploi. Il y a pas ça à Missa là. Voilà quoi. Ton ali Patrick, mais viens continuer. Balobi Nikesi Bayaka njini na ndenga muke ouais comme belé baliwezo landa na seko londana mais et donc tolo senga na batu kimia le kana mututu zala na kimia na mutu nyonso po oebite lobite mseko okuta ni lope comme par hasard donc ozala na kimia na mututu eleki tout et donc ba bengi ba rancune ba ki orgueil ba ki ennemi ezala na tina moko te quoi donc Patrick Adaye donc egoyela be mututu. Donc, depuis ce moment, Tikali, qui met les gars Mututu, apprendre à laisser. Donc, qui met ça malgré le Japon aussi, le Japon, tous continuer à Kimi. Non, le Japon, ça fait mal quoi. Comme on a un Komobali, Azaki vraiment en forme. Dikuka, Boyatiki Bisso, et ça, les Bisso passé, et on te soutenir. Babito la bazar la biso peut être ça bandiko bazar là. Donc, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Quand tu es là, vraiment, au Tikimboka Musika, au Yekolela, na famille à Patrick Elongo. Vraiment, ni koloba na famille, oyo babungi sinde kona bango, et que frère na yo. Bon, et dit nos images, donc voilà la famille. Donc depuis Tobotama, bon moi na Tokola à place Moko, le Patrick, c'est la famille. Azaki Masta, donc Tokola bon moi na Manjili banini, donc pour quand la mon Anjili quoi. Donc mingi donc Nzambe kaka molimo na ye abatela yango quoi.
donc biso toza biso bato pamba ozo comprendre donc mokili eza nango mokili moko eza nango pamba mais donc nzambe kaka batela voilà quoi ya kolobaka nzambe abatela donc biso omoni mokili etondi awa bana njili bana ekolo bana bacommune baye awa mpo na bolingo na ye azalaki motu moko bien atondisi bato yango mona edido image bato ebele awa quoi donc c'est la famille donc nzambe kaka batela biso bakantala toye donc na bolingo kaka ya famille voilà quoi donc yango na merci kanta ya lala bazemi ya bilamba vraiment na sepeli bon en tout cas mingi pena koloba eza te toza kaka na mawa tokufeli moninga na biso donc nde balobaki esika ya mawa donc il faut kaka kosangana mpona kolela to kokanisa moninga na biso na biso association na biso espoir de njili ande batiso tomoni toyolela moninga na biso donc biso toza sans frontière toza mpona njili mobimba ngambo na président il faut suivre ladio toza badoyen bafondateur aza wana tout le monde azali babadou bajames baali awa badiki bazali donc tozalaki ebele nde ezalaka kaka toye ti tokomi na ntango efo tokende tofalama quelque part tosola mwa likambo moya suka na baninga donc encore une fois toprésente bacondoléance na famille mobimba y compris na biso moko mais topesi bacondoléance na famille mobimba famille biologique quoi biso mpe famille ya libanda tozali donc ya mpasi na motema moninga akei ya nzela ya biso nyonso donc kaka biso totika na se ya mokili tozala mwa force toyeba kolengela polo mpe kozala eza mpe ya biso nayebi te soki bamamba mosusu alikama koloba kama nzekeli atake doyen ekama koloba fo oloba moblomo liloba mpola moninga bon président oyo toloba déjà nyonso biso vraiment ya koloba nga mpe vraiment ya koloba eza nango te en tout cas bacondoléance kaka na famille oyo akufaki oyo akufi azalaki moninga na biso donc tala kaka biso nyonso bana njili association espoir de njili faye tolakisa mpe bolingo yango azalaki moninga na biso yango wana biso na cadre mpe na compte ya association tolandi kaka makambo moko mpe ndenge ezalaka donc yango wana kaka nakoya koloba baninga mosusu bazali oyo akobakisa liloba akozwa mikro mingi ya koloba eza te vraiment biso nyonso toyebi biso nyonso toyebi susi oyo tozali nango tokoperdre ndeko na nkombo ya Patrick Waburo toyoti kotika ye vraiment tomesana koloba makambo ya boye te ebongaka makambo ya boye ezala na ntango ya esengo me eza na ntango ya mawa e toza na kati ya association ya espoir ya bana njili donc tokoli na makambo nyonso yango tomoni ke organisation oyo eza parmi bamembre mpe ya association toorganize quand même mutu nyonso azwa ata mwa nini boye vraiment bolingo ya bana njili balakisi vraiment merci mingi na bato nyonso baparticipe na liwa ya Patrick Waburo na mwa 1 euro na mwa 2 euro yango esali ke ndeko nyonso azwa ata mwa mai vraiment mingi ya koloba pene eza te toza nano na bamoma ya bablessure na compte ya association ya espoir ya bana njili yango nde tolobi kaka merci na mutu nyonso oyo akabuli mawa na biso na kokunda ndeko na biso Patrick Waburo nakanisi mingi elaki kaka yango wana na suki nanga wana merci à tout le monde. Merci d'une image notre awa et sika mawa sika pasi pour toto perdre o abiso moko Patrick Matomina Mungala Waburo donc ezali mawa trop ya triste eza un sentiment mais ya pasi ko sangana boye ya sushi to poto to bebisi moko ya biso mais sika ke inza bambola ya pambola ya batela donc voilà oya association espoir de njili to sangani ma lisanga pona kolela ndeko na biso Waburo Patrick akei yango moni to oyo pona ko kanisa na hommage na ye quoi. Merci beaucoup. Et d'une image en tout cas merci beaucoup d'une image parce que na ndeko représenter au yeseka mabana njili ozolela ndeko na biso en tout cas merci beaucoup Edino umela to peut santa ko tumutombele donc loko na yo ke toujours likolo
le bela yango na ndenge moko ya bien. Donc toyoka sango na to mona biso moko. En tout cas Edino en tout cas merci beaucoup. Donc minga le bela en tout cas to merci encore une fois merci beaucoup. Oui, Félix Nango il peut l'hôpital le battre pour na kozanga Patrick Nabo Moinayo Saliondeni. Pour le respect dans la bouteille pour le respect. Vraiment Wabouro Patrick c'est un ami naïbi longtemps naïbi banda Afrique. Tant dans une nouvelle naïb vraiment dans la desi nega ezala balobi tous les bateaux bazole là tous les bateaux bazo CP là. Dans le monde de l'Ofrelens Mango il makila ba champion à la team noir pour la à la team noir à la tanga ce matin ezali. Nana noir banda na lunette tina sapato. Nana mawa tu as un sengoté malgré tout aux hommes mais la main boyebi ka ndenge jango koma mais tu as vraiment na mawa na triste wana da vraiment mista aza frère pour ngai ake trop jeune mais tu yebi que dans nzela na biso nyo surtout ndeka ezalaka kota ke vraiment am na ye ezala mpe courage na famille courage na bana tiki nzamba batela bango minga kolobeza te ngana da freelance mango imakila ba champion tango na ye awa wana ye te tant que na ko sepela mena tant que na ko lela vraiment mawa motema na ngetondi na mawa Mr. Kei souci a trop minga kolobeza te edino image na leli tozana Henri Chibango soka ko pesa moi message na passer ka message ya condoléances na famille tout na bana tout ya njili na ba congolais tout mes condoléances. Ouais, edino image quand ndeka Félix Mango ya bi champion mokila ba champion ngai ne ko la Patrice parce que c'est mon frère, c'est mon chef. Vous comprenez Dino, c'est mon chef. Collègue nanga musala bison sobe chafaudeur donc ngana chafaudeur le quoi yé. Donc minga olbezate na plein de souvenirs na masana ngai mangasa pire mutu ngai ayebi. Ava kufa veine ava kufa akufi vendredi samedi jeudi la pa na ngai abila ngana ozana mariage na ngana kin ngana le 11 août na la mariage na kin abina ngaka no chibango na ozana yo ensemble na mariage mais subitement na yezo nouvelle na eka akufi comment na ensemble na ye na nati noir blanc parce que na na sengo et anzela na bisonos tout mais a mutu ngai na ba trop de problèmes. Trop de soucis, trop de souvenirs pendant Mangasa. Mangasa, c'est un ami, vraiment, c'est un collègue, ami, un peu voisin. Tu vas aller à Saint-Denis ensemble, Nabi, voilà Moutunangaï. Vraiment, et dis-nous, vraiment, tu as un sengo et belé. Donc, tu t'appelles Fadi Ambroso. Tu as Fadi Ambroso, mon grosso. Allez, la paix Patrick. Tu as Patrick Mangasa, Ndoi, Yanani, tout. Tu as pas vu mon lopoï, tu as vu tout ensemble. Ah, donc voilà, et ça a fait plaisir à trop. Donc tu es là, on a biso. Njile est là, on a mais échafaudeur, collègue à Moussala, on l'appelle collègue na Moussala. C'est un bosseur, c'est un à Salaka du matin au soir. Donc on a collègue na Moussala, chef langai. Et on merci merci na yo et d'une image. Merci beaucoup na famille, na pas tout aux hommes là, on là, donc on a bango. Et ça a plaisir à trop. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, wanaza mwana mai na biso. Vraiment eza mawa mingi. Kala mingi te na uta oza na ye. Bon, éviter quoi. Biso l'air moko bato ya balanga nzembo. L'air mo ko lelaka pe na mo melope quoi. Kelelo ebeti lokito lokola lo seba ya itebe. Mato ye yokyo moteme boko ndima. Patrick Waburo ake liwa esengaka moto abela oyambala kata boye utiko wapio Patrick okende mobeswe sangwango na matoi nanga dangere nzoto ekomi kolenga ngama ya miso na moto kya nzoto ekanganie fami bakolela Patrick Waburo ake bana bakoganga papa tiki biso baninga pasi na motema kotala ndeko ake atali loba te o ye
ye mawa na leli engambe mobali alali mawa tobungisi Patrick Waburo na kati ya lisanga ya bana njili amawa 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 moninga malamu na kati ya lisanga que son âme repose en paix. Oh. Donc Patrick Waburo biso tozaki baninga ya lisano ozalaki toujours na biso tango ya loyembo fallait to leloka na loyembo nzambe abatela molimo côté okei ba biso totikali te baka kotambola na kimia kwa po mokili oyo eza nango ya biso te mokolo na ngwazali tango kolo masolo a décidé masolo no sesili kwa Patrick mingi ya olobeza te mwana mai toleli o kaka ba t-shirt totikali na ngo mwana mai OK kolo masolo kaka asunga amen edino image yoza mokonzi na bango kitoko tro lelo awa ndeko na biso Waburo azaki pe muta forme alors tomoni Cyril qui n'a pas na forme alors alinga expliquer moi muke alobaki on a mon quoi kimono mais nazo comprendre ngo te mo ko expliquer biso Cyril qui na fuma bilele to le d'abord to bandana na kolela ndeko et puis après ça mo ba détail na yo ça moi bien ouais edino image moni lelo te pela to le ndeko na biso Patrick Mungala donc soto bito lobela suma ma forme tokoki tozara mawande kona biso te on comprend donc Cyril Kina Simo qui manque en forme leader ya Tchangu on comprend donc nde tozawa toyeka to kabola mawa tout un cimetière to na salle ngambeleki na ngofre mais to le lika ndeko na biso na double ki mono ezami mi balé c'est mi balé eza valeur à 4 bords. Balobi soto dans été, la tabilamba été. Soto dans hiver, la tabilamba hiver. Rien à dire, rien à commenter. Soto dans la tabilamba hiver na été, koko sarabatute to timbelio déjà. Fumugimbango ya forme, Claude Vite azalaki wana, Didier Mayabo azalaki wana, Philippe Pambana azalaki wana, Marie Kakara Bank azalaki, Karabank azalaki wana. Donc Karabank. Donc, rien à dire, rien à commenter. Donc, des aguana. Oyo, ma parasoleil à 2019. Il y a Moschino. Oyo. 2019. Rien à dire, rien à commenter. Et d'une image. C'est celle contre tous. De toute façon, Ngando, leader Ayoji, Patrick Meka, blouson plus évoque, et ça là, Patrick Meka. Les vêtements d'abord, RBK, Pire Petit, Gilles Dembala, Mobala Tembe, Espérance à Foula, Papa Formé, Yango mi balai, ils ont valeur à 4 bords. Bino Baba s'appelle, Bolé na forme, Yana Obe Mabetin, Soko Sape Maba détail Karayo, mais Tolé la non Patrick. Patrick Mungala, MD de Rolo Baté, Souci Nabiso. Les locaux ne sont jamais Patrick Mungala. Waburo, son akanisi, mais ils ont destin. Là, aux alliés, on est peu manakimia. Tolela. Dans le Baming, il dit hommage, il est moins à ma sonne les alaka. Paris tout, Tunjili, Baolela yo Patrick Waburo. Au monde yo, mouki de comprendre, Baeba quitte me Baebi. Mais tout les la yo kaka. Nga DJ Mayabou 3 fois KO. Naza Deva edi no image. Yemta simi moko yo Paris. Na ole la main. Tamba sunga. Tona ba Cyril Kina. Tona Ville Pambani. Dans toute équipe complète Caravane Congo. Mayabou. Muto bozo mona liboso. Wa kufi petit frère propre. Donc à cause de l'Oba TV Nepsunzukai, à Salé Belé, na Tchangwana. Vraiment, moi tous les gars vous êtes fort au bagata moi l'Oba, na famille aussi. Bon, tous les qui m'attendent il y a Neve Patrick bon, je suis dans la souci mais, ils ont me connaît Kokaki donc, tous dans la souci makasi mais, ils ont maramanzambi. Que son âme repose en paix, c'est bon. Merci les nabaye bazolé là. Donc il y a mon moni présence na biso sa awa. Mawa trop Waburo aza vie nanga. Dans nova ma 5 pas maman nanga. Donc Waburo aza vie nanga ya mabele. Donc vraiment mawa mingi passe na motema ba.
donc on le balise en route. Donc mawa trop pas. Merci beaucoup Edine. Donc merci à tout le monde. Bato bae la mawa. Po azalaki frère na biso azali ami na biso. Donc lokola nzamba bengiye sika kei apema na kimia. Bolingo to monisi awa. Bolingo na neto gardons entre nous. Donc voilà quoi. Alors les gens des potos na passe, mais passe wana nzambe moka ebinenga ko biso quoi. Mon colonel atiki mboka ne musika po ya kokabula mawa na biso longo. Kozanga Patrick na bo moino saloni. Merci mingi Edino image. Tabaka Edino mdo kangi Paris mikolo yo. Na sepele mingi na mutuna na yo tuninga ye. Na uti musika na ko rendre hommage na Patrick. Patrick azaki muninga to banayo kozana ye awa na Paris. To banayo kozana ye mingi. Tout ça bon. Et ça inga pasi na ye to kabula mawa elongo na baninga. En tout cas na sepele nango mingi. Merci mingi. Tabaka Edino image. Numéro 1 hata Panama. Ozaka yo moko Edino. Oyo ko awa ko meka yo. Abela AVC. Merci. Oui frérot, il sorti bah ouais. Donc tokos quoi. On aspire bien, tu vois qu'il m'attend un frère on a biso au bourreau qui nous a fait mal mais bon ça maman Nzambe quoi. On a un frère dans la chéri bien là. Gigi manga nous 6600 volts. Des fois donc voilà. La CPLI et l'équipe bien bon. Malheur car il passe quelque pour la biso mais c'est bon. Aki vraiment yango ba soko moni plein boy ba toyer belé pour Patrick Arosola bien. Donc dans la vie, il faut vraiment qu'on soit humble quoi. Attendez to beta ba pièce boye mais na rose à la fier na mutute, faut qu'on soit humble pas on sait jamais. Donc tu que la famille Mungala Patrick Akei bon. Nzambe azoka mutema na ye ape mana kimia quoi. Le roi Tinabo, donc hier, nous avons donc les grands prêtres, le roi Tinabo, c'est que ça va quoi. Donc Patrick c'est un frère. Patrick est vraiment frère aux qui so monibo c'est que c'est la famille. Malgré tout chemise à Ngando, mais n'a pas mis on a elonga Patrick. Donc pour là c'est la famille. Donc ici Nzambe a protégé Bisso, a protégé Pano Yatiki. Dans les bons. Merci. Merci Aimé Dollar na combattre ça. Pe ay ko le lande ko na Patrick. To ko le gaité parce que noko Mamadou. Noko Mamadou yeyo. Ay ko le la peine de ko na ye na habité moi li lobeati na famille. Po ye baki Patrick bien Waburo. Moi message papa na biso. Ok, merci beaucoup Panza Sango Edino. Donc il y a ma bible à Kayo, fatigue et tout, mais bon, Patrick Aza, donc il n'a qu'à sa famille, Minga Olobezate, donc la net na biso ba catholique qui te ibsaka ka Nzambe, et yelo kaza Nzambe ya mawa ya ngolu, donc ayo la Patrick Mawa par sa miséricorde a accordé la vie éternelle un jour. Aza elenge, voilà. Et pour la famille, on souhaitait ka courage. Donc malgré fatigue, mais c'est tout à fait normal, tout ça l'acte et la présence. Donc voilà tout ce que je pouvais dire. Donc moi, je suis le quoi du côté na l'élite. Donc c'est bon, nous sommes l'équipe malamu. Donc voilà. Et bon courage encore une fois, surtout dans les Libota Mobumba. Et puis Nzambaye Barobat et la vraiment Bana Oye Atiki. Merci beaucoup Panza Sango.
Kala matanga, ozolela kaka, kala kana olela changu, kala bala mwana changu nje maya. Na olela na bala changu, kana tilifuta. Ya sinya mawa, ko moni ba dino image ba présenter, otikala kana ye mona Paris awa. Apare dino image wana mukufule. Mwana umbela na yo. Maya bukara bantu bali kama mama muziki na dide maya kwa fakao. Olela ndiko na mzee kuwa kuo. Moi tosangani awa Patrick toye matanga ya masa na biso Patrick asangisi biso awa mais sali plaisir parce que le Facebook ekangami baya tu bakutani awa makambo tu ezoleka awa donc tozo sepela toujours quand de pisa kibino tozana na père azawa Gaïtin Sanduku donc quand boyoka na sango yeyo père toko impression to monyo na matanga ya Patrick awa. Par contre déjà dans la DA un côté par na la mona njili babi ba prêtre to njili fo bazala yango esenga fona ya kwa na ye na ndenga bien na ma na ndemo bepo na le la masana nga kwa on a frère to moni pe libanza talo ata matanga mais libanza talo za toujours na ndenga poto majezala toujours bien. Jésus à Maïle, match à la bien toujours. Tant que Biba Nanjil, Batimbela Bagé, ça veut dire Gaïta Sandou Katimbela Jeko. Merci Père de Sepeli. Papa, quoi c'est impressionnant papa ya journal Elo, tout le monde peut avoir Bananjil Baye à plein. Danger, bon. Au niveau où ils ont pour matanga ya frère Nabiso Patrick, Père son âme, ton souci c'est la famille, mais bon. Dozo continuer kaka kozala parce que taka mokili ndenge ezali biso bana njila solo kwa yango tozali awa bon edino image nde tokana kaka te film e continuer kaka frapper ba bibeta bango toujours film ya na biso atiki biso donc telela merci maman na sepel fort tozo pe ba c'est impression na papa ya matanga ya Patrick to ana passe na motema o akufi Pierre Vieux wana yaya ya Kachandako. Le prince de la presse yeyo. Ma play pe baza awa. Papa ko pesa biso impression papa en matanga lelo. Nga nazana mingi olobate to aika matanga donc eza pasi mingi. Ningi petit na biso aburu akei. Ya na biso leki na biso donc to ana mawa donc mingi olobate po to ana mawa. Donc olobate. Parce que on a bon qui s'est merci. Merci donc pour comprendre l'émotion naie. Mais papa zo qui m'a biso de fort, papa zo qui m'a biso. Donc on a impression na papa ya Patrick. Yo e baki Patrick. Si la baki la neve bon to na pleine. Bon ma mingi ndenge akufi brusquement mutabelité le côté bo atiki biso boye yo momona ki mutabatu to zale chaque jour na porte ya Saint-Denis yo momoni batu ne baye parce que ki mutu ngo malamu yango na pe moni batu balandi mingi bon atiki merci beaucoup. Merci papa. Mbote papa. Ouais mbote papa. C'est présenté par ya bato bazolanda biso na monde entier. Ouais, je présente je réponds au nom de Guy Molebe. Vraiment tozana pasi mingi kama munene kweli biso na kati ya Paris. Pour na frère Nabiso Patrick vraiment ngaso na benga frère c'est mon frère en plus ça appelle collègue nanga ya musala yango teo participer kaka ko kabola kaka pasi na baninga po to kwesi penza oya munene penza mutuya ba me condoléances toujours na famille na bango vraiment nzambe oya batelaka aleka toujours ko batela la famille na ye pour nzela ya biso nyonso. Merci papa.
Mbote papa. Tu as l'impression par rapport à Patrick. Tout le monde peut avoir un t-shirt. Paix à ton âme Patrick. Vraiment, au PC un faux espoir. Au lobby n'a pas de scellé. Tout le monde exemple na yo. N'est pas vieillir mais na prendre que Patrick au Koufi avant ngaï. Ngakuna ya na musika. Ça m'a fait trop de peine. Mais na moment oyo nazo senga ke na nzambe ke molimo na yo ezala pembe na ye. Ozo manquer biso Patrick, o mobiliser bateau, mais vous comprenez l'émotion, papa a vraiment émotionné ma casse. Tous ont peu impression bateau sous papa il y a donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous global PM Express. On bus toujours artiste, Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de